mais et loka on a ina loba azela ozwa question ya fanatique wazaki na poser question banda kala na banda ko mais tozwa Claude Nengala Weranson Australia Claude Nengala Weranson Australia ouais ya Jonas Hollanda. Bonsoir ya Jonas, bonsoir ingénieur, bonsoir na basinyo so Hollanda biso de partout quoi. Bonsoir papa, ici vous allez en Australie, bonsoir Nayo. Ouais. Merci. Question je pense que Jonas déjà répondre à la blonde sous la boule mais il faut na je sais pas ce qu'il y a le bac avant la côte à l'aise. Question na yeba pour de la forêt comme on a Noël ngama makanda. Ouais non c'est-à-dire ça Noël. Maintenant sur Noël na ya Weranson. Et où t'as wapi azongo pas mutu soit que moka bula très par exemple ta stratégie donc rien que ça ba question na mtu ya Jonas à répondre on avant na c'était la fort pour na juste la réponse déjà mais oyo kaza na iba sur no wana ya Weranson et où t'as wapi merci. Jonas ça vaut répondre question wana na MPCO wana kudu yemo pe asi prendre ngai Claude Nengala merci beaucoup l'administrateur na kati ya Weranson Australia chez Jaguar Dominique l'administrateur na biso ya Weranson Australia na pesi bino bambote ebele toza na Jérémy Cosmas tozali na Pichumbangi toza na Johnny Milongi toza na Pepe Kaziala en tout cas Australia eko ya te bambote na bino quoi question wana eza surprise parce que question wana tout le monde a posé question wana te Jonas question mo makasi ya osana te avant na pesa bato ba Hollanda biso na kati ya Facebook mbote Musa Isengi Pasteur Jobo Mwale Chance Lemba Bouzelumbo Kingana Edi Kaembe les génies du christianisme donc bambote na bino kuna ya Jonas toyo kayo ngape otikala nga place espace na pesa ba famille na mbote hein mais oui oui ya Jonas on peut savoir mon otikala espace merci. Comment ya wera bonne question wow bonne question vraiment nan ba poser wera question anati yemba peut-être na ebete so ko répondre on ndenga na yebeli au épisode nous to yebe na kata famille je crois même moi si na ye ma maman Sylvie Place Azali na bana na ngai bango nyonso exaucé Gladys Damos bango nyonso baza na potokuna na Chicago mbote na bino d'abord na opesa bino so mbote après omoni Como ya wera como ne d'abord ezali Noël Nyama Makanda ok como ya wera wana euta wapi bana dimba bome bele bayebi yango pena bavanda ki mingi na ndako baza koya na ndako na biso toki na koko na biso ya mwasi mama oya boti ba papa na biso koko como na yazaki como na ye koko Luisa ok tellement Coca comme qui mukolo polo Coca kufi na 95 ans. Era comme qui mukolo omoni ko prononcer comme ya mutu comme un peu na kilo dit déjà mutasa ko mukolo. Ouais. Ole abenga po Noël eza kombo ya mobali ya koko na biso mobali. Et puis dès que yebo Noël pe abotama le 25 décembre. Ouais. Et yo coïncider ba pese kombo ya Noël mais na kombo pe ya nani ya koko na biso ya mobali parce que koko biso pe mobali abotama pe le 25 décembre. OK. D'après histoire ya koko moi si abete la biso monde ka mageba yeba ki bataona te mais aibi ke koko na bino mobali abotama na Noël. Siko yepo abenga Héritier Bouyazela, nasi zana no ya Jonas abeta histoire comme ça na yamba après garder le côté. Yepo abenga Noël abenga ye Noël abenga ye wela. OK. Soko e communauté bana quartier soko communauté ko chola ye yo wela. Longo kuna wela ko ka benga yo wela. Ouais. Ole abenga Noël koko déjà zo benga wela. Donc Noël. Omoni passe comme ya wera. On a benga Noël en tant que mpaka mukolo ale ego changer. Abenga wela. Ba tuna wela ngonan. Kaso wela te njama wela. Bat bazu yango ba komisa yango wela. OK. Osomona. Ba komisa yango wela na ndenge ya
musique bakotisa ngo wera pona musique bayeko cha son wera son comment déjà musicien zo yemba na ye tout ça mais comment ya wela et utande et pas ya koko na biso ya mwasi wow personnel akufa no olia benga noela yazo benga wela yoka ba réalité bana wenge histoire comme lengi mais comme na suka nga wenge les rois de la forêt ah ouais mais ozomona histoire place euta te o fanatique mongo boye oh non euta na source euta na source c'est pas koko na biso ya mwasi mutu moko ya te o te ngamo na pesa ye sobriquet wana ngamo na non en tout cas mais eza lokola Zaïre ouais Nzadi topesa ngo komo Nzadi mondela komi Zaïre et pour tes Nzadi ouais zomona je ne me suis pas ezalaki sobriquet wera komisa ngo mbala moko prénom na tango tina ba passeport ne makambo tout donc asepelaki na sobriquet ngo non na passeport na eza wera te na passeport na wera zalaka te ya solo ya na passeport eza pena njama makanda moko Patiston ya Jonas tozana en ligne donc oza en ligne oza en direct et Patiston ko lobebele te s'il te plaît oza en ligne na télévision ya Jonas azoyo ya Jonas azoyo Patiston ya Jonas Patiston wera son America yem daza chargé ya ba événement ya ba festival ba organisation on a yebisa ki donc voilà quoi. Félicitations mon frère na titre na yo na yebi que déjà tango ba peso titre on a déjà guitare pe bimi rapide. Oh merci donc frère. Bonne donc frère. Kimia liso nzambe ezotala biso sanga mabe ezate ezaka ka liso nzambe ezotala biso. Na yo pe nzamba lo batira zenga on batira kuna on va continuer ko batira biso nyonso. Merci. Merci. Oui, Baptiste. Ouais. Tika batu, bon, ils ont puni batu, mais c'est important que ils ont attend. Et qu'on soit une année, ou 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais la vérité, il y a un malin. Ouais. Il y a lobby, ils ont un zamba tuti dans mon thème à l'oba. Ok. Yeah. À l'estime, tomber du ciel. Ouais, tomber du ciel. Akoya, tomber du ciel. Akoya du ciel. Tomber du ciel, toujours fort. Tomber du ciel, Akoya du ciel. Dédicace, grosse dédicace. Alex Tima, big. You understand? Je comprends. À l'estime, tomber du ciel. Ouais, tomber du ciel. Akoya, tomber du ciel. Akoya du ciel. Tomber du ciel, toujours fort. Tomber du ciel, Akoya du ciel. Dédicace, grosse dédicace. Alex Tima, big. You understand? Je comprends. C'est un magasin en ligne où on a été à Babiloko, donc voilà. Où ils ont iPhone 12. Ils ont iPhone 12. Donc, nous avons qui moutou à na posa ya kosomba téléphone original. Ba plan de Jezali. Donc voilà, ba plan de Jezali. Où ils ont na posa somba téléphone original azali. Où ils ont téléphone déjà ba yako tikela ngai. Ya on a sombeli Ndingalov. Donc à la tête au Kendiza iPhone 11. Yango ozomona ngo za 0 km na ba sachet nango moni. Ba sachet nango déjà yango wana eza déjà na ba sachet donc Ndingalov jadon vula
Ibsen Dingalov iPhone na ye yango donc Kalaté na on a DHL et Zoya donc voilà quoi Kalaté na on a DHL et Zoya na kini yaza na kini matinda ya balar na ye na sumbeli déjà iPhone na ye ndenga lingaki donc iPhone na ye déjà ndenga lingaki na montele pe na style yango na iCloud na salili iCloud na ye donc Kalaté au téléphone na ye donc DHL au Kalaté donc biso tout ça on your screen bana wenge oyo na obakisa pona damaka donc bangana signalé bino que vendredi na 20h juste heure de Paris nous en a le président des fan club, le président de tous les temps Golf Kizola donc le président alors le moi mingi donc après ça ce rapport il y a ba séjour à sali na kini pona wenge ndenge orchestre au marché et puis ndenge ba groupe fallait marcher donc ba groupe nyonso ba fan club nyonso quoi les no Sarawe la nouvelle génération les Nzoi Weranson Australia Wera America les fidèles de Weranson bosolo na politique quoi voilà ba on sonné ba marché tu ba ndenge okendele donc nous sommes là donc vendredi bana wenge rien toujours Golf Kizola le président de tous les fan clubs. Donc, vendredi, on a 21h heure de Paris. Spécial avec le président Golf Kizola. C'est tombé du ciel TV. On va dans la question posée. Il y a tout posé Golf Kizola ensemble. Après, ça vise au compte rendu. Il y a vacances où il y a sali na bakinoana. Et puis, par rapport à Wenge le satire, Makamutu ba fan club, il faut marcher nini, voilà quoi. Les dollars à neige quoi, voilà. Je n'ai marqué à l'Est-Intima Washington DC. What you have to taping, I'll be inside. I want to just talk for 30 seconds. Oh, okay. Yeah. Push the red button? Yo, it's okay, don't worry. I'm okay. I'm clean? Yeah. Can you see me? Yeah. Yeah. You may push the red button? Or the white? Don't push, oh, it's recording already. Oh, it's recording. Okay. Gotcha. Yeah, it's recording already. Banque Alex Sentima.